Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona kopesa bino basango oyo tokolobela bino na pokwa ya lelo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino tokopesa bino basango ndenge nini bato mosusu bazali kozwa bakongole lokola bazoba lokola bapeple oyo tozalaka na tango ya ex Zaire oyo babandaki kokosa biso botabataba. Bandeko babolingo il faut boyeba yango ete tango tovandi na bamboka oyo tozali kobenga ba pays développé tango nyonso ngai mama Rosalie na lobaka yango ndeko tango na lobaka ete il faut kofungola mayele, il faut kozala éveillé, il faut kolingaka prendre contact pona cultiver mayele na yo ezali pamba te na lobaka yango po ete na minito ndenge tozali koloba tokomi na bamalala ya kopola. Alors pona koyeba lilala ya kopola pembeni na yo il faut zala moto oyo o apprendre mingi pe oyebi makambo ebele wana ndo ko comprendre ete ozali pembeni ya lilala ya kopola. Bandeko babolingo lelo tozali kolobela pona likambo oyo touti komona kaka na site ya ba congolais oyo bazali kolinga kotia division na kati na ba congolais pe kolinga ko créer rébellion na mboka na biso na ba information oyo bazali kopesa bato mais nzambe ya ko confondre bango. Bandeko babolingo touti kotala na site oyo ya ba congolais oyo ba mesana kotia ba makambo na ya solo na ya lokuta o ndenge balobaka sangisa bitoto bauti kopesa information moko balobi nini ete bakangi plus de 3 millions bulletins de vote oyo na ndenge ya fraude oyo bakendeki ko remplir yango na bakongolais oyo bazali na Afrique du Sud pe bakangi yango bamoni yango ndenge ezalaki kozonga na Congo po ekende kokota na ndenge ya fraude. Bandeko babolingo ezali esengo mingi tolobaka yango tango nyonso tu ezali pona ko se vanter te mais tolobaka yango ete ebongi malamu ete boloba nzambe merci pona ndenge nini chaîne ya radio Zoomelmail ekoma awa lelo na Europe pona kofungola bato bisika nyonso tu bazali kolinga kozwa bino kotia bino na poche pona kofungola bino kolakisa bino ndenge nini ba makambo ezali kotambola. Bandeko babolingo histoire wana bozali koyoka soki soi-disant bishop oyo Élysée oyo azali na forme na moto na ye lokola moto tango azalaki mwana muke bamemisaki ye 20 briques ya oya ba brique ya breaking wana bamemisaki na moto sikoyo ebebisi forme ya moto na soi-disant pasteur oyo bandeko ba monter scénario na bango na bato oyo bazali awa ba pasteur ba soi-disant pasteur Epaphras na bato mosusu ba monter scénario mais to koyebisa bino ndenge nini modèle ya scénario yango ba monter yango.
bandeko babolingo bino moko boyebi bino nyonso Pasteur Ngoyi Mulunda asi apesaka deja mopepe alobaka ete ndenge ezali wana ba bulletin de vote nyonso Afrique du Sud nde moto ezali ko imprimer yango pe ekoya na Congo. Lokola bato bazali ba malin bayebaki deja ke ba bulletin de vote ezali na Afrique du Sud ekokende na Congo. Bango babandaki ko veiller deja pona koluka koyeba mukolo nini ba bulletin de vote wana yango ekokende na Congo pona baluka ndenge nini bakomonte histoire. Bandeko botala kaka histoire na bango po mona ete lokute ezali na kati bato ya mayele na kosenga na bino boyoka explication to kopesa. Il y a combien de Congolais oyo bazali kuna na Afrique du Sud oyo pasteur oyo azakoloba makambo sans même ayeba soit disant bishop azakoloba makambo kaka na loyenge sans même ayeba eloko nini azali koloba. Il y a combien de pasteurs, il y a combien de Congolais oyo bazali kuna na Afrique du Sud oyo bakozala na nombre ete po soki lelo bakonzi ya Congo balingi basala fraude bakende kaka kosala yango na Afrique du Sud po ete bato basenrôler donc ba Congolais wa diaspora ya Afrique du Sud basenrôler po na bakoka ko remplir tous les 3 millions bulletins de vote oyo il fallait uta na Afrique du Sud et na Congo po balobi ete ba remplissaki yango nyonso tu batondisi yango pe ezali koya. Mais bandeko bolanda sko explication tozali kopesa bino tala pasteur oyo soki na kombo ya oyo azali pembeni ya pasteur Élysée soki Pascal bandeko alobi malamu ete tango bapesi ye bafuiti wana alandi mbangu ti na aéroport tango ekomi ye na aéroport bandeko amoni pe banini yango alobi azalaki na caméra na ye caché amoni yango afilme yango. Mais sikoyo eloko ekamwisi ngai paraît-il babimisaki bulletin de vote moko na mayuya tango babimisi yango bakena moto wana ti na ndako epa na ye balobi sikoyo ete bacongolais soit disant bacongolais baremplisaki ba bulletin de vote wana na kombo ya Joseph Kabila tango afilme yango baza kofilme bulletin de vote eloko ekamwisi biso boza komona ete ba filmer bulletin de vote na ba bulletin de vote wana ezali kolakisa ete on dirait ba bulletin de vote moko ezalaki vierge eza kokende na Congo pona ndenge pasteur Ngoyi Mulunda alobaki. Mais balakisi biso te esika oyo bango balobi te ba pointaki oyo bato basi ba pointer numéro 3 po alobi ete basi ba pointer numéro 3 ebele kuna na Afrique du Sud batondisi ba caisse eza kokende. Mais il fallait alakisa biso esika nini oyo bato wana balobi ba pointaki numéro 3 et puis batie ba bulletin yango na kati ya caisse tango tomoni ete ndenge bango moko bazali ko présenter ba bulletin na tango bazali ko présenter yango bandeko ezali kolakisa kaka ete ba bulletin ya vierge oyo bango moko basali manœuvre na bato aéroport ba yibi yango na kati ya caisse ba bimisi yango pe ba kei quelque part ba filmer yango kaka kope salami na bango na bato basalaka na aéroport nde basali ba manœuvre ba yibeli bango moi ba bulletin wana. Bandeko babolingo nako ebisa bino boye il faut bozala éveiller ba peuple congolais bolala pongi te tango mokolo pasteur Ngoyi Mulunda lobaki ete ba bulletin de vote ekouta na Afrique du Sud po Afrique du Sud nde mutu fallait imprimer ba bulletin de vote wana po yango nde moto lingaki ekende na Kinshasa. Mais bango siko lokola baza malin na bato bazali na poto basalaki déjà likopa pona koluka date nini oyo bulletin de vote wana il fallait bima po eya na Congo bango siko bazelaki mokolo wana nde bakamati basali manœuvre bake na aéroport ya Njili na aéroport kuna na Afrique du Sud bakei ko filmer yango bandeko na masolo nyonso babeti moto ya mayele soko landi yango okomona kaka ete preuve moko ezali te ezali kolakisa ete bulletin de vote wana batondisaki yango na kombo ya Joseph Kabila numéro 3 oyo nyonso tu bazali kosala boye pona nini bandeko basi bayebi ete baza na défaite bakopola bamoni déjà ba faille pe bamoni déjà ke Tshisekedi ya koleka te po bango moko bamoni déjà terrain komi moselu pona Tshisekedi yango na moni bakomi koluka ba raison bandeko boyoka lisusu histoire oyo po mona ete ezali kaka débuté
type wana yebisi ya lobiete ah mais wana siko pasteur wana soi-disant pasteur Pascal azango lobaite type ngo tango bakutana lobi ah mais il fallait yebisa ngai ko bango iti ko sila kaka sikoyo makambo ngo iti ko sila makambo ezalaki ayo il fallait yebisa ngai avant bandeko bino bondimi bato ya Afrique du Sud ndenge boyebeli bango ndenge bomoni bazali ko maltraiter kutu mutu soki akei kaka pona kaka likambo kaka akei na Afrique du Sud alobi kaka ke Kabila zo travailler de bazui ba betie e bongo siko bakuta na penza na muto e bayebi ke yende muta remplissaki ba bulletin de vote asalaki ba makambo bino bondimiete bango bakotika moto wana kaka boy botika ba histoire na bino bozali ko monter ezali ata na impact moko te boyebaki déjà date oyo ba panier oyo ya ba bulletin de vote il fallait ya na Congo yango na bozelaki po ete bon monter histoire mais pasteur oyo soki Pascal azali pasteur te c'était un escroc parce que ba histoire bazali koloba bazali ko ebatina te bazali ko ebate ke ba biloko bango bazali ko sala ba koki ko kendela yango prison même pendant 20 ans pe ba fermer bango po siko makambo bango basali ya ko bimisa bulletin de vote na ndenge ya illégalité boyebi te ke gouvernement congolais ekoki ko porter Afrique du Sud plainte pona koloba ete ndenge nini bulletin de vote bafungoli bapanie wana ndenge nini parce que ezalaki ya kokangama nyonso et puis bulletin de vote wana ntango bango babimisi yango bomoni ata bafilme place moko balobo botala esika nani bakroceki banome batie numéro 3 bandeko nakoyebisa na bino bokeba na ba intox oyo ezanga ntina basi bamoni ete bakolala bakopola yango nalobi ete bakongolais tozali awa quand même na bapays développé il faut koluka koapprendre mingi mpo bokosamaka lisusu te bomoni siko lokola bamoni ete Joseph Kabila ndenge azali kobattre record kuna na terrain yango na bakomi koluka eloko moko kaka basala trouble mais nazali koyebisa bino ata bosali trouble bino kaka nde bokozala baperdant bomata bokita wana nazali koassire bino avec nazali kopesa bino assurance na ngai na lobi ete bomata bokita bino ata soki boye ezala esika nesu bokokotela bakopupola bino lokola bambinzo bamangungu na bino bosalaka na internet bokontinue kosala yango mais soki bomeki na kati ya terrain na Congo bokoyoka sango mokili ekoyoka sango na banzi ete bamosusu bakonikama lokola mwamba po ete liseki na bino ebandi komata nzete bandeko bamakambo nyonso tu ndenge elobami ezali kaka lokuta na lokuta pona nalakisa bino ete makambo bato bazali koloba ezali bamontage na bango basalaki mpo bayebaki badate oyo bulletin de vote il fallait eya na Kinshasa bango déjà ntango bayebi ete mokolo wana eseke mpo bazalaka na bato na bango bazalaka na aéroport basololaka ntango basi bayebisaki bango ete aya babiloko yango ekomi bango baye siko na ndenge nini bafilme bandeko nakoyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango moto wana oyo soi-disant pasteur wana azali moto ya lokuta approuvé biso na rien pe approuvé mokili na rien kutu makambo bango basali soko kebi te Afrique du Sud akoki kokanga bango Congo akoki koporter Afrique du Sud plainte parce que comment ba bulletin de vote ezalaki ya kokangama ya vierge bango bakei bafungoli yango babimisi yango pe ba video etikali ba preuve yango na gouvernement ya Congo il faut bazwa mosala na bango oyo ndenge nini bato oyo il faut se justifier même devant la justice ndenge nini bakoki kokende kofungola ba bulletin boye donc le bête Afrique du Sud irrégularité ezali ya makasi pe bazali koloba bazali na sonité bazali koloba ete ndenge ezali wana ba congolais ya Afrique du Sud bakendeki kosarole kuna ba voter mais bandeko na Afrique du Sud il y a combien de congolais oyo bango bakoki koya oyo bango batu bakoki kozwa bango tala oyo makambo bozali koloba il faut zala kaka zoba po croire na bato ya boye yo kanisi po fraude sala mana ba élection il faut bakende kosalela ngo na Afrique du Sud bandeko botika ko croire na bato yo ko bakomi na suka Joseph Kabila alakisi bango ete azali penza sisabidimbu alakisi bango penza azali elombe mobali phénomène yango na tango bandeko
na kosenga na ba congolais bozala penza attentif bolanda sikoyo ba image oyo ndenge nini bato tango ba lobiete ba komaki ti na aéroport ale babimisi bulletin de vote botala bulletin de vote wana eloko moko te ezali kolakisa ete ndenge balobaki ete batriche pe bapointaki to bavotaki Joseph Kabila eloko moko te ezali kolakisa kutu nde eloko ezali kolakisa ete bango nde siko basali bamanevre bayibi babulletin de vote wana ya vierge illégalement pe baye nango na bakwe na bango ndenge bazwi balakisi yango bandeko oyo boye penza justice ya ba congolais il faut elandela bango penza baloba ndenge nini babiloko ezalaki enfermé basalaki ndenge nini mpo bayokana na bato aéroport bafungola yango babimisa bandeko nakoyebisa bino ya solo ndenge ezali wana histoire oyo ezali montée de toutes pièces mais botala nanu na babilili bomona ndenge nini bazali kolakisa babilete eloko moko te ezali kolakisa ete bato oyo basali bamanevre baimage papa botama. Bonjour, bonsoir, Bana Congo Mikili. Ça dépend ya heure bozolanda biso. Rezali ndeko na bino Bishop Élysée, défenseur ya peuple congolais. Nazoloba na mawa, na kanda, na makambebele. D'habitude, ezalaka ngai nazaka journaliste te. Mais lelo na komi journaliste. Tant pasteur sans rival, aeb sakabina sa journaliste ya peuple. Na ebité mitema na bino soki kanisaka nini. Mais na travaillaka na pasteur sans rival oyo to bengi pasteur Pascal na kocha numéro ne lelo bo bengaye aibisa bino ndei na sali banquette wana to travaillaka na John Image o bino so boyebi ya Congo Mikili mais chose grave ngoyi mulunda batunyo na interview oyebi ke bana mike ba s'enrôler o na yebi mais lelo yo na banquette na biso particulièrement il y a pasteur sans rival pasteur il y a donc journaliste il y a changement onga journaliste nazali ya ce qui naître na habité merci mais journaliste a changement nzamba sungié pour ça homme de Dieu la Saint-Esprit akangi babilo kongo yimulunda to bikisaki yo oyesusu awa obimisi ba bulletin de vote garçon moko azali akopesa bino kombo akopesa biso histoire ce qui combien de bulletins de vote aussi bakangi et continue avion na avion ya mboka nini ekepe na Congo côté nini alors na kosenga na bino pasteur lelo yo oyambaka nga mais lelo ngana yambi yo pasteur nazana kanda moko soki politique namba wana ko bomaye ngoy mulunda tuko ngaso na juillet na ko bomaye okoko epsa biso pasteur ba image sans rival ozo bunda ozo sala auto-sacrifice John Image auto-sacrifice ngai auto-sacrifice Anaconda auto-sacrifice soko ndiminga te congolais oza source etalio mais yebisa biso pasteur na aéroport to sugara na salle d'attente mais makambo to ba image o relaxa ba tout to ba ndeko o comité na kati na entrepôt tilelo ba biloko ba caisse ba remplir ezandeni mosanda nzambe. Oui, merci Bishop Élysée. Nakubana ko remercier ba combattants nous sur le monde entier de ba obunda pona mboka na biso pona ekolo pe na ko remercier yo moko na ndeko zo bunda pona ekolo Bishop ndeko na biso John Image linga zo bunda pona ekolo. Alors na volume 33 ya émission nanga ya son rival n'explique qui ba tout très bien. Il y a un jeune ba bengi na kombo ya Aimé avant di na quartier ya ba bourgeois na mboko ba bengi ngo 100 tonnes. Alors azana copine na ye copine wana pas na mina ye alors ami wana nde mutu na banzela ka to tambola ya koyeba na mingi ayebisi ngai vérité alobi pasta ozo l'exatana yo a Jésus poussana mais ozana rien tala makambo zo le kaboye boye ngana fungoli yo pona linga ko mingi makambo zo le kendenge nini Aimé aya awa na moya J abani enrôlement azako zo ba congolais na ba congolaise nyoso bazawa ba ke ba s'enrôler au che film en pointe misapi bakangi yo photo au pesi na adresse na yo ya Congo sima o voter Kabila sima moyena mbongo ba pesi yo mbongo ba congolais belé bazwi ba mbongo pe ba voter Kabila
en Afrique du Sud. Voilà la première information. Deuxième information, Sima, après c'est un numéro ya aimé yango. Sima ya Mikolo. Na utilisé petit na mo abenge aimé. Non, na yoki ba pesika ko moyen tenga pena ya na voter boyema bi kala nous akua puis c'est déjà tard. Tout clôturer avant hier. Tout clôturer. Avant hier yango est tombé peu bien. Le lendemain nango na tongo na kutani na fiwa na ibsinga pasta o lexata nao. Omoni eme asombi lopangu pe na copine wana asombi lopangu na Congo. Lobi bazwaki ngai butu mo bato zaki na bango to travailler butu. Ba voix ekomi ebele ototie na kombo ya numéro 3. Totie to kotia na caisse ngai mo na like na zo kotia na caisse na travailler butu mobimba. To toni soki 8 ou 9 caisses. Vous imaginez caisse mo na combien de bulletins? Alors, si on a combo numéro 3, Joseph Kabila. On a dit, bon, ça va, mais pour on a dit, on a besoin de preuve. Si on a preuve, si on a 11 heures, il y a les lots, il y a les Congo. Si on a tembe, qui est aéroport, au Monango, na qui na zui taxi, vitesse, tina. Parce que vous avez dit, bon. Bishop Nazaki Ngamo. Ok, merci beaucoup. Nazaki Ngamo, mais image et zo la kisa. Nazu taxi tina aéroport pour moni na tawana batumisu yo kobengo yebite pour lelo o ba kolabo pe ba komebele. Ozo solo zo sekala muto yebite kolabo. Okobenga yeboye ba ke kaleyo ba salio mabe. Alors, na tina aéroport, na komi na aéroport na caméra caché. Na moniango déjà na solina ba congolais musu baza na aéroport ba bisinga ba aventure ça maka trop. To lire rapé ba la fort ya Kabila. Tala ba keswana eza boye eza ba tricherie beaucoup na quartier na biso ba te belé ba voter ba bulletin wana eza numéro 3. Na tawana na bina benga ba combattant ba ya ba yindi se ba keso epanzana ou bien ndenge nini aéroport peut la sécurité pour na okota ba esimbate nde na kei na pousse na caméra na filmer ndenge bomona ba image na zui yango bien e ba remarquer nga na zui yango ba ye ko menacer nga na kimi ba bengi me ba mbila ba koyaki na kima vraiment ba na longwa aéroport ti so ki wa makolo le lendemain nango ba bengi nga lisusu na ba batuka atosona na bango yaka na Cape Town Park komona makambo na yebisa to yebisa kayo na ye na Cape Town Park quartier ba ben Cape Town Park quartier place aéroport ezali na komi ba bimiseli ngai ba bulletin de vote ba bi eza ebele parce que na yaki na tamoko mbula pezo beta libanda batu bayaki ma bango nyuso te o bazaki na ba bulletin de vote misu bayaki te mais muto apesinga o laxi bulletin de vote bomo na yebisinga azana ngo 48 s'il vous plaît ala 48 bulletins de vote o yaza na ngona ndako bana Congo ba nyuso batala ka internet boye bisangai même examen de temps avant publication diplôme d'état soki bimi et comme tricherie tala non ba bulletin de vote et c'est bimi libanda il y a bateau Bolingi preuve ya lolenge nini pona kolakisa ke tricherie et c'est quotidien na Congo d'où il est temps il y a toujours ma disposition mususu parce que Kabila sa lekina ye a sa lekina ça ki batu ba voter na Congo et zo monde na déjà clair preuve yango bandeko babolingo bino moko botala ndenge modèle bazali kolakisela bulletin de vote oyo botala eloko nini ezali kolakisa bino ete bulletin de vote oyo batrike yango pe batriche déjà basi ba voter Joseph Kabila bino moko botala bomoni donc ba lo oya ba bulletin de vote il fallait que na Congo pour ba élection ezali bientôt bango lokola ba mi mona ka bagank na Afrique du Sud ba yebaki déjà date ba kei ti ba yokani na ba aéroport ba yibi ba bulletin de vote bandeko oyo ba sale ezali punissable il faut passer ngoi mulunda balandela batu oyo po ba yebisa bango ndenge nini ba parvenir ko bimisa ba bulletin de vote na ba paquet basi bakangaki po ete Afrique du Sud nde moto il fallait imprimer
babilete de vote wana nyonso po bango lokola bayebaka makambo te bazali koloba ete babilete de vote ezalaki imprimé na Chine mais Pasteur Ngoyi Mulunda alobaki ete babilete de vote ekozala imprimé na Afrique du Sud mais lokola baza na Afrique du Sud balingi koapprendre te balandaka mpe bainformation te batikali kaka na makambo ya koluka kaka moto aye mpo babeta ye batikali mpe kaka boye bayebi eloko te bandeko est-ce que bino bomoni na bilete de vote oyo eloko nini ya mayu ezali na kati po ete tala ndenge bazali kolakisa bango bazali kolakisa kaka bilete de vote mais esika nini oyo bango balakisi balobi ete botala ndenge basi bavote basi bapointe mpo na Joseph Kabila bapeuple congolais bozala mayele bofungwama banimero nyonso tu bakarte nyonso tu bakobanda kobeta ekosimba te pour le moment biso radio Zoumel Mil toza na bango mayele tokobanda kotrake bango ezali bakope moko esi esalamaki déjà depuis kala mais soki bazali koluka révolution na Congo nazali koloba yango avec conviction bango nde moto bakoperdre bango nde moto bakoperdre pe ndenge ezali wana bayebaka ete tokotia bango contre mire ya makwanza mpe tokonguruta bango malamu papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Ba peuple congolais tozali koyebisa bino ete boyebaka yango bitumba oyo na banguna ya Joseph Kabila tokolemba te tokobunda yango ti na suka kaka ndenge tolobaka ete tokotia bango na contre mire ya makwanza pe tonguruti bango. Bandeko babolingo nayebi te lokola bato oyo na tango ya deuxième république bakanisaki ete bapeuple congolais bazali kaka bazoba bazali facile à manipuler bazali facile ya kokosa bandeko lelo oyo bayende kokutana pe na béton bandeko babolingo tala bato oyo na baje na bango basalaki bazalaki déjà au courant bayebaki ete Afrique du Sud ezalaki ko imprimer ba bulletin de vote oyo il fallait ya na Kinshasa bango bavandelaki yango coussin babandaki kozela kaka date oyo balingaki bayeba mokolo nini ba bulletin de vote wana oyo lingaki ya na Congo nde mokolo oyo pe tango bango ba saisir date wana bayebi yango pe mokolo pe bango pe ba monter scénario na bango bandeko babolingo tala balandi ba bulletin de vote wana tina aéroport bake ba filmer mais na ndenge ba mayi yuya ba yibi quelques bulletins de vote et puis bazalaki na occasion bake place moko kaka bango na mutu ayibelaki bango bulletin de vote baza kolakisa yango boye bandeko totikali na biso ta komona te esika nini oyo ba marqué balobi te tala bota la place yango yo ba pointer Joseph Kabila bandeko bato bazwa bato neti bazoba te soki kutu moto kaka na Afrique du Sud aza koloba ete Joseph Kabila aza kosala mosala malamu baza kobeta ye baza koagrese ye ebongo bango kutu na kati ya terrain ko bakutani na moto oyo bango nde moto basalaki bamayu ya ndenge balobi baremplisaki babilete de vote na kombo ya Joseph Kabila bino bondimi ete bakotika ye bapepe congolais bato baza komona biso neti bazoba kaka na histoire na bango bazali ko inventer bazali ko mona biso neti bazoba yango no moni ete lokola eza babiloko moko baza ko sala yango ndenge nini bango ko senga pe bato ya poto mbongo botala soi-disant bishop oyo aza koloba nini ke omoni bamaka mususu toza kosala ba opération moko peza ya makasi eza na bato mususu komona koyebisa pe na voiture na ye boye aza na musala banini bambongo na ngasi ko nazobimisa donc akomi kosenga indirectement ke bato ya poto batindela ye omoni pope komi kaka ete kosa bato ya poto na histoire moko boye po ete mbongo ya wane komi système na bango me bandeko babolingo lelo tokokende penza molai mingi te tokozala mokuse topesi bino kaka mwa flash wana lobi nde tokosalela bino penza émission tokoexplike likambo oyo malamu me tokosenga na Pasteur Ngoyi Mulunda bureau ya seni balandela bakombata oyo Afrique du Sud Pasteur oyo bishop soki soi-disant Élysée soki bishop Élysée balandela ye pona gouvernement sud-africain
bameka nanu koexplike comment bakoki kotika biloko oyo bamakambo ya vote oyo ezoya na Congo batika bato oyo bakende tina aéroport ya Afrique du Sud babimisa babilete de vote na ndenge ya mayuya. Ça c'est grave. Ndenge ezali wana il faut balandela même mena équipe oyo esalaki mokolo wana na aéroport ya Johannesburg po ete bakanga bango basexplike lokola basi bayebaki date babiloko wana ekoya bandeko baza koluka bamanevre nyonso mpo babimisa mobulu me boyebaka ete nzambe akokonfondre bino bokoresir te lelo po ete bangonga na biso oyo bapesaki biso esi ekomi deja moke me boyebaka ete lobi tokosala émission ya makasi mpo na koexplike na bakongolais situation nyonso ndenge nini ezali koleka epai ya bacomédien to baaventurier bavoleur oyo ya Afrique du Sud oyo ya bacongolais bamikomise babishop bapaster nzoka nde bato bazali komerite ata titre moko te na makambo ya nzambe lokuta na escroquerie etondi bango lobi na banzi ete bakoyoka émission oyo tokosalela bango. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete bouti koyoka ndenge papa Roger auti ko expliquer ezali kaka question ya bangonga nde tango na biso ekoki il faut ko libérer esika mais ndenge ezali na boyebaka yango ete lobi nde tokopesa bino ba information oyo malamu tokofungolela bino dossier mais boyebaka ete makambo basali likopa na bango ezali pepele problème ezali kaka ndenge teuti ko expliquer bino babilete de vote esalamaki na Afrique du Sud basi bayokaki mokolo oyo Pasteur Ngoyi Mulunda abwakaki mopepe ke babilete mosusu ekosalama na Afrique du Sud ekoya bango siko bazelaki date wana oyo bayebi il fallait babilete de vote elongwa na Afrique du Sud po na Congo basi bayebaki date nde balandeli na ndenge ya mayuya bakei basali ba scénario na bango pe grave le plus grave encore bakamati bayibi babilete de vote oyo bomonaki ndenge bazali kolakisa bandeko babolingo oyo ezali eloko moko il faut sikoyo mboka na biso RDC esenga ba demande d'explication ndenge nini bato bakomi na ndenge ya kobimisa bilete de vote na kati ya emballage nango bilete de vote ya vierge babimisi yango na emballage na banzi ete likambo oyo bandeko soki bakebi te kokute bango cher baza kokanisa makambo nyonso ezali kaka ya comédie pona kosala pona koluka moyen ndenge nini bato ya poto batindelaka bango mbongo moyen ya kovivre na bango siko ekomi wana mais bayebaka ete scénario oyo basali tango mosusu yango nde ekobendela bango baboloko ya molai tozali na mingi ya koloba te po ete bangonga na biso esi ekoki na kosenga mokolo malobi na bakongolais boyeba ete tokosalela bino émission ya monene ya kafu oyo tokoyebisa bino tokoexplike bino ba vérité na ndenge nini bato oyo bazali kokontinue kaka na balokuta na bango bandeko babolingo na banzi ete bolala malamu na butu ya lelo napesi bino ete nasengi ete kimia ya nzambe ezala na bino bolala malamu po ete mokolo malobi soki nzambe alingi nde tokutani lisusu tokopesa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.